namona ki namona ga changer comme indiscipliné poli c'est-à-dire ba makambo tout okeye te na tali sopembeti okeye ko boya ba mado folo iya junior e omonanga omoni ba voisin na ngambu ba komana bangwe mado folo bana best total. Pour place to utana succès na biso na lelo place to kende to kita na habité yo journaliste exactement ko bolo ba na ba ngo vérité to kita est-ce que wana tango mona ka bongo eza repé sarabino makasi en fait asala ngo peut se dire makasi to eza kozala égoïste c'est bon égoïste et soit raté pour ba neti jono robi ala ignora aibne makambo wana te bina filé si non te sopembe mama na ba ignorant ya mabe na regrette fo na mona pena lekisa kitamoko non on a rosala te na vie so ba bande la musique na ko beta pa jeune na te okune ya so beti ba concert même sous 5 concerts ba paye au moins $50 5 concerts ouais non tamba di koso na kosi na kufu non mais attends dans le concert moko $10 na mona 15 ans na mona il y a 5 ans qu'on a eu baté autant à biso bino lobi nga monga lo ba vantir nega sala ka ne ba jeune wana mais papa na bi lobi bo mal pa ngana te lobi te lobi ke ton na bimi na lupa on na binzambe o vini nga na mene oyo on voit ça la ça ben nzembo hein tout sauter un peu pas cher auto c'était bon. Et tu le vois absolument bien ma bien mbote na place aux ali ma bien nazo mama babina filinda pesa ben ya la moi si biso do baba cité bonga na nini na baba si bazana ba melo passeport ndé amelanga mbongo ça $50 nana melo OK c'est honnête oui na mi tu na ba message na on a c'est nga ka pia mbongo lundi ti lelo apianga te na monika bloquer nga parce qu'on a foutu à palais na mbongo bina filete na futara place na sango na bonga bina filete au mona sko place na baila musique na maman toujours les cas tu regrettes quoi il y a ma casse pas bien filé regrette dans les années na regrette ande ko sa pembe na ye na okese na lexa tama casse do bien filé na bon somme la monsieur carte rien muta somba ngazali kolanda makambo wana te mona wana ba lukuta wana ba kosa bino ba filmer biso ba pia mbongo ba momzo yango ba $10 ba $15 quand tu as compris que John a filmé biso bo pas ça ba benzi na ba mbongo ne kota na internet devant Fabregas au traiter bien affilé de nani par rapport à Marambo tous les cas ignorant zala te ngata na bo na ba 2013 wana ndinga mabete bi défilé ba yeba été 2013 wana pap ça ba tant to bogi générer na biso les enfants d'abord ba yebi été m'appelle so bien affilé za ki fruit m'appelle angaza m'appelle Salut, c'est bel et bien l'artiste et comédien Jean Molayi. J'habite à Paris et pour moi, Senwave va changer complètement la donne. Moi et ma famille habitons en France et souvent nous envoyons de l'argent en RDC, République démocratique du Congo. Avec Senwave, on peut envoyer au minimum €1, ce qui me permet d'envoyer souvent des petites sommes à mes proches. Et c'est super facile, je peux l'envoyer à la maison avec mon portable et sans frais. Alors, dès aujourd'hui, téléchargez l'application Senwave et découvrez les transferts d'argent simples et sans frais. Grâce au code promo Congo Mokili, vous pouvez bénéficier de 10 € lors de votre premier envoi. Les courages n'a pas d'âge, c'est la toute personne qui nous regarde à ce moment, c'est votre journaliste d'investigation, Enoch Binta. Enoch Binta Oyabino, merci pour notre appel, merci pour notre message par rapport à Otugo Kosala, pour que Moussa Nabiso et Kende Liboso. Actualité tant que mis sur le terrain, tout le monde qui m'appelle Nabino, tout le monde qui m'a message Nabino, Enoch Uzuru Misa, Fuyamba Bango, Bazana Makamba Koloba ya Sika, Bakosa pe biso trop. Ngana ebisi bot na bi oh, bino lo nyozo laksa ke Bakosa bino. Mais posé là, na mbela bino. Yannick Fundi Oazali bongo moko ya banimateur ya bina fini mais alongwe.
akopesa ba raison oyo ya longweli akoyebisa biso ndenge nini akotaki eloko nini esalaki epusaki akende pa bina file eloko nini pe etindi ye alonga pa bina file. Et pendant tous ces moments, comment il vivait dans kati orchestre wana ya bina file. Il s'appelle Yannick Fundi. Mais avant tout, j'ai dit un grand merci à Yaouli Moucheni, le Code Mondial. Yaouli Moucheni, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour le soutien, Yaouli Moucheni. Merci Sam Kunku, le nécessaire. Joyeux anniversaire à toi, Grâce qui t'a dit, hein? Une servante de l'Éternel, Grâce qui t'a dit, en tout cas. Merci beaucoup. Samira Ilonsao, je te salue, hein? La petite a grandi, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, Yannick Fundi. Enoch Bita. Bonne santé. Ouais, santé pépélé. Yo mo mona kaka. Le baoute ete. Tala. Non, monde na ba passeport. Non, monde na ba belé do. Manche. O mukanda za mukanda. Carte d'électeur ne bungi. T'as oza passeport na ngai ka ngamona salango. Ya lo bese tout ça. Tout ça la pembe en tout cas. Boni makambo. Ouais, makambo za bien trop c'est trop zoya kala mingte. Na pesa na mbote na bato nyonso baotala biso bango pena fo longola chapeau talaka bango nde basalaka biso sans bino biso toza te basentia la mignon na Paris Olga Tunda mama sociale bambote kotozali MT Ripol moi c'est nzambe makambo eza bien to préparer afro na ngai ezoya trop c'est trop ils ont 3 titres yango nde makambo actualité yango nde makambo yango d'actualité. Batitre de Bimito aux imaginer nan. Ouais, batitre ezali, trop c'est tout ezali, nani yaki na nani, na mboka bana na bana. Mboka bana na bana. Trop c'est trop. On peut sa message na. Trop c'est trop, c'est-à-dire au nyonso na mona réalité musique. Ya mona décider que trop c'est trop. Bongo nani yaki na nani, tala ka mokili. Et c'est tant on a botamaka. Tout ça famille moko. Famille moko te. Bon mboka bana bana. Mboko tala Congo de tolo ba mboko. Yannick Fundi. Enoch Bita. Depuis que tu as là, Bina Fila construit fort na vie, non? Tu as construit une pena rien. Pour ce monde qui a soin bourré, oui, il a pour quitter les gens comme bourré. Là, souffrir fort dans mon gars, na orchestre. Ah, ma casse, pas c'est ça ma casse en orchestre. On a la monique no bourré, ça va. Ça va par rapport à tout cas, il est bigarate. Batalité, moi on a besoin de mériter. Venanga junior homo koto azali Ginel. So monde ko la tabou makambutu wana pena venanga. Ibisa biso au kota pas bien filé nini pour que beaucoup matina ba niveau betel biso pena li solo aux en attendant au 14 betel biso masona. Ouais non ngai pas bien filé na kotaka ezana na serre na moi na Londres. Kombo na e harmonica arc-en-ciel 7 fois parfait. Tunga mama sociale na Londres place azana pe mote. Yende mutabetela nga di solo ate Fundi bina filé c'est l'orchestre ndezala kaka. C'est un peu na uta pa la coste na utolongo. Après les to solo rapena na bina filé na téléphone ça c'est bon na bandi wana yaza suna circuit sona bosanité. Après un numéro ya Arnaud Wambi de na benga Arnaud Wambi de na kenara rep na palais kuna tanga yo ya de ya kikin après vraiment mais to banda makambo to salba test na biso ba jubiso de tile de boyo kana nini ne bandeni to kana lo rote ba musicien kaka boya rep si ozongi ndako to yo kana ni to kana lo rote rep si ozongi ndako po musique ya Congo ba yo ka sande so rep si basimbongo ya transport zo ça la na musique ya Congo to souffre fort OK c'est belé ba nyo ko ba jeune fort. Est-ce que souffrance c'est pas bien affilé ko ba que souffre fort pas bien affilé et bandele bino ki wapi te bandele biso pene bandaka bien bandele pena bandaka moi bien mo ba jeune au sur ça biso kitoko mo makamde bandaki mais ko mana tamoko boye o ngana mona ki na mona ga changer comme indiscipliné poli c'est-à-dire makambo tout okeye te na tel sopembeti okeye ko boya ba fani c'est-à-dire ba bilo wana to kimisa rapé batu on prend ba soutenir biso misu ba yaka wana to ba mona wana so tant ba oyate c'est-à-dire biso de ba mise to za wana to souffrir on comprend to souffrir makasi amoni ba souffrance misu ezaki wana
Alors, mettons que Yokoti n'est pas bien affilé, tant que Monique note Bobandi n'a bien affilé. Les lots, autant que vous avez l'orchestre, vous apporté Nini. Tu as un orchestre, tu as un regret pour ma générique, tu as comprendre. Pas bon, ça un animateur fort. Dans la guerre d'esprit, on a des amas au stade mayor, à l'onga comme pas maïso Fabre. On a payé Bambote maïso. Yé absorbe pas menace. So te ba masa mon bembe, yé pas zo ba menace. Masa mo abora pe na tirer banka, yé pas zo ga ba menace. Parce que on a pe na mona ngoga ya genre na yé. Afin de rappeler moi bisi biso, on a pe na ma ba générique na linga na ngote. On a bien affilé. Allo ba na biso. On a pe na comprendre que yé bino bina te c'est normal. Pardon? Aïe bina te c'est normal. Dès tu vas faire soit fan du monde na pe na que générique yo yebita la lelo ba madame te sala ba master na ba c'est d'accord pour parce que au bête no kese mo leader alinga tu pour beaucoup que concert banda miso ando yemba miso yembi neuf nzembo yemo bino animateur miso boboara générique mo aussi bokiti. Est-ce que vous avez un moment où vous avez répété ça bino makasi en fait à ça là on peut se dire makasi tout est cause égoïste. Égoïste, c'est bon égoïste. Cause égoïste. Vous avez déjà chance ya royemba générique. Ouais, on a boire pas Sarbati en 2013. On a mis une brigade Sarbati en 2013. Là, ça zali au Bakani. Vient on boire Madofolo. Allez, Madofolo, j'ignore au monanga. Au moni ba voisin ngambu ba komana bangwe. Madofolo. Bana best total. On a pris le salanga lelo na comme fundi boya mona vient na brigade tapi en chance quoi et pas bien affilé au sali combien d'années 4 ans 4 années au Bakini on a boka générique mo pe manzambe ouais ezaba te vagalate ezaba plasma na lobi ezaba siemu delite ko ezaba plasma ezala ka pepele nako mema na boka parce que wana pesa ba krina yi mutapesa po yaza na mo jarne mo azaila. Oh, ça va gérer. Bajar c'est à dire. C'est-à-dire Yazara, on a cri dans les alaboy. C'est-à-dire ça mutumo on a une exigence trop. Mutumo c'est na mona ndenge. Na beta na boke c'est tout mais mutumo na façon ne. Ya comprendre la façon na été. Na mona ke jar. Oh, jar neni. Nixita. Jar mona na comprendre. Ta na beta boke c'est la cause c'est ça pena mo bu. Animateur mo biso animateur to li ande l'idée ko yemba no yembi na yo o pie biso ko ata espace na biso na pena ba animateur na nga boyo ka bango moko ata o kabela ngambongo boyete na biloko ngamoko na robeta mutu soka zana sepe na cri ya obamba ngambongo parce que ye kuna zala raté et beaucoup qui na studio banda banda ombrier bino parce que comment ça bilo wana pas mbrier bino pas filmer bino pas tcha na internet ça logo ba jemo ba sala wana salité wana na baloba bino bozana ba crité boyebi ko boka te yanga mona pour passer un espace exact nga boka na mawa nga faina sarba a forma nga pena ana ba kilo kwa elenga ngulu fo marché elenga ngulu fo marché elenga ngulu fo marché elenga ngulu fo ma elenga bombo bufi bango avayo bukuta elenga bombo bufi bango avayo bukuta ngo ngana mawa nga pena boka munga parce qu'on a fanda na ba ngana ngoto so yo ba nuance nga po yo ba Bercy moi na bazana kati pona yo ko pe Bercy. On comprend, mon frère, on a Paris courageux. Ici, on a ces plans courageux. C'est-à-dire, yo ka bango mawa boepo. On va mettre le blanc mon abora suzu. Mama utekimba kayena sangwa likemba papeteli. Mama utekizamba yena sangwa likemba papeteli. Ligelikemba. Oya papa ekomeli. Bakrabo esikoyo, ba linga ate. Baba ni ba kimo boya ba vanti écrit comme un message au lobanine. On comprend. Nga ko zanga krité na mboko Congo. Tango ka baba bongo soka o. Te soka te po ba neti jono robi ala ignorant. Aibni makambo wana te. Bina filé. Si. Ah. Non te so pembe. Mama na ba ignorant ya mabe.
na regrettera vie na ngande na passa moi so 4 ans na ye ça na regretter fo na mona pena leki saki tamoko non 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 on na ko sala te na vie so ba bandela musique na ko beta pa jeune na te Pardon? so ba bandela musique na ko beta na orchestre na te et orchestre tara tokenda Lubumbashi na beto pembe moko elo section na orchestre toke Lubumbashi tu beti concert nde après te matia ba bino ba $100 tu dis que ba mo na biso bi que ta to 6 bo alo ba biso au salaire na biso yango wana Oh, parce que tama mtu mona ba musique ya Congo salaire na bino yango wana o abambino ko mutu na Stone mukendi place ya PC bambote na Lubumbashi musique ya Congo da fo kolanda makamba ya lobana te ndeti nga longwaki po na bayaki pena na bayaki na ko mena tamo na bino non vi na ngai kenge na osa musala mo boite na sentiment kaka ba mona ngaka musicien obetaka wapi babida fide mais o se retrouver te on va nous ozanga na ba cage. Papa Bita bisuna lisulu ozanga OK. Bita no ba pembe na. Papa isalaka te tano lo banoke orchestre so comme kufa comme bongo opa pour place to utana succès na biso na lelo place to kende to kita na habité yo journaliste exactement faut bolo bana ba ngo vérité to kita tant to kita on ma belé comme passi ba kabela biso ba kabate ndeti biso to ba animateur tant to bwaka te ba opeote pour muta kabelo lelo ayo karate akabelo banda 4 ans ba kabelo ndeni ndeti na lia ba mbongo fo ya bato belé ba bimate ndeti masa na DJ Samurai de Paris yekuta lemba na kotindela nga mbongo DJ Samurai bambote na paputika Natasha Gola bambote na yo kwa mabe abina fileza wapi te mabe na ye sikoyo nga na mona yango ya yeza ayokaka entourage na ye te puis entourage na ye baza bato mo babangaka ye OK yango siko mabe nga mona place uta adiso abika vraiment yango vraiment comprends so nzo rende faux comprends faux na longo ta chapeau muketi c'est ça problème balobi yo longwe parce que tant on moni Dieu merci mpaka longwe ndeye au sala que note au longo te tant Dieu merci paka longwe pape na tali parcours na ngai na moni nde makambo ekende faut poto kendaki bando futa biso mo bala mo ba concert mo to betaki wana beaucoup ne la so beti ba concert même sous 5 concerts ba paye moi $50 5 concerts ouais non tamba di koso na kosi na kufa non mais attends dans le concert moko $10 il makengo so toye chez boy tant toye boy abando tala bilongi ya batu na bango o ba yebani yebe ba koto na bango apia bango bambongo tanga pia bango bambongo et comme na tourne biso na ba Dieu merci paka ba masa mso ba animateur tozaki wana o ga biso bino lobby parce que tara les 2 les 4 faut bana bazonga classe pour nga na mona 15 ans na mona il y a 5 ans qu'on a yeba te parce que tant abisi biso bino lobby nga monga lo ba vantir nega sala ka sana ba jeune wana mais papa na bi lobby bo mal pa nga te lobby te obi ke tant na bimi na lupa on a na binzambe o vini nga na omene oyo banda na mkolo wana pena na zonga palin do benga bino kwa bangolo tabela gaye ici go ya fo musique ya Congo samuna mutu mususu atumbani ba dendo na ya lobo mone bo patron ko sécurité ici ya pasi mona ba mission orchestre na to ba nyo kwa magafa ya mona une mission de ni au ya mission de est-ce ngaza kuna ndo le mission pana mais lona longwe mona ke na komi pour mission moi les monsieur zate oya bo mona na ba tuni balandaki na sima ba osenga bambongo ole ba mission basenga na orchestre na bo na otanga kombo numena so oye su na longi na otanga kombo na non Jomo Boywana ba chauffeur na ye balanda ba mission na fa ba misala o ba mission ba sala pour ma tolo za ba mission parce qu'on a orchestre na comme na ba chauffeur na ye ba ba olanda ba prêtre pas c'est ma continue le solo tant ba abengani bino après abengani biso to zongi palin toke palin
on a obenga bino tile la benga pété. Nde na ko so décision nde na sala voice mo na ngwa nde na tinda na voice wana nga tinda ba 15h nde na mona ba on sko ba bimsa liste na bango wana ba 19h. Tellement ba mona da musuko ba tout bolo baka langage que non bo quitter avant ba bimsa liste. Mais bien affilé par rapport à l'information ils a que avant bino bo quitter déjà liste bimaki. Te bana na ngona chombo so c'est na lakisa on a tinde na lakisa. Et ba ko chango na temps fort. C'est-à-dire na kokosa te so nga nde tika so alongoli wana aloba pena te balongola yenga na combien de fois ilanga ba passage ayilanga ngo bele fort au sai 2 ans au caisse obeta plus de ba conseil bela yo asali bena fo simo na nani banimateur nyoso bazawa babande la teste oh au tard au sai de 2 ans maya ibsamino bo bande la teste tandis que vous no caisse bo boire na binote so bando yimba yimo na yimo ba mission mona ba kuma ba KRL so bandi care na ai sabango mo mso sabango bino mwana pia bino banzembo ate po boyebani te est-ce que yé donc ma so fa braper ça ga nzembo ayibanaka te ignora beka ma to pesa ba miché mbote na yoki nzembo ki tok est-ce que mon on te sali bien ba fils d'Assay et tout makambo ezaka bongo mona ke mutu ya mutema malamu ya ko sauver ya ko pesa jeunesse atombola yo linga yo mo bat ba olemba yo ya moni sko ba lembi na album oyo on voit ba lembi yo ba lembi on voit ça la ça ben nzembo hein tout sauter un peu pas cher auto c'était bon. Et tu le vois absolument bien été ma bien mbote na place aux ali ma bien de mais au moins PC nzembo na tango bika pesa ba te na tengelo ke ya PC nzembo problème te ma bien mbote na place aux ali alo bana ngati kuna to sauter à moi si faut moi c'est nga azama moto moi nazo mama ba bina filinda pesa ben nzembo ya moi si biso to ba cité bonga na nini na baba si bazala no nini na biaza moi si na bino to boyemba non moi si certes mayembaka musa na esali ke no ba pesa nzembo et problème te ma bene mbote na ko to zai non abi sige parce que le Rwanda aujourd'hui va poser biso ba question biso ba journaliste pour te proposer bino que ndeni ni ben azo banzimbo bino ba animateur bolela boza ba pesa bino tenter ba mission o banzimbo ba pesa bonté mais c'est toujours ben ayebaka ba pesa banzimbo et tout standing na c'est bon non te papa wa bi mo mto mona biso pe te mona ra nde to mona bo to mona zakani te mona ra nde ben faut nzembo ba pe nzembo siko to lobani ba mission mo ba zo te po ba yebani te ya lo babungo o nga na yokola matoi na ye mayebi bango te mo apia bango ba nzembo ya te ni ne sala ke ben ayebana ke bino boye balate bo ben oya na ba mission na biso aza mo yelo na biso aza na mwasi comprendre biso to ya bana mibali moi sina moi mbali ba rande mo te bon ça msala moko c'est ça le problème na musique na bo na okota na ba détail na bato ba hôtel biso ba comprendre de makambo na oloba ba comprendre nini ba comprendre de ya place na okende to panza te na panza on émission msuto osala osali OK combien de voyages na bina filé belé mais tourner bamboka po biso beto kendaka ba pas Afrique du Sud na kendaka te po na pesa bon passeport na ti do pe ba melanga na zo pété ba melo passeport oui non on a sala na mbongo na ngai ouais ba melo passeport ndé ba melanga mbongo ça $50 na melo OK c'est honnête oh oui na mi tshoko na ba message na ba on a CGM senga ka pia mbongo lundi ti lelo apia te na monika bloquer nga oh Yannick Fundi. OK, c'est un pardon. Nzamba sala, nzamba merci pour yebagi. Mais bien affilié à ba mituka. Yelo tozolo ba nga tuzo marteler. Konga mo pe na kamwa siko na bege ça 50 za pamba pa na za fombongo. Ndeni bino bolela tandis que bozara na full boss. Papa. Na bité. Ngabe na ko kamwa ngo fo. Po na biga mutu mbongo.
faut bato no pe entourage no pe ba vivre bien parce que on a foutu à palais na mbonga bina filete na foutu à place na sango na mbonga bina filete au moins ko place na baila musique bossa lo ka mabe te lo mabe te za ndenge na inda sala format na ye ya sa format na ye bonga bi yo kese na ye faut y mo y marebele c'est long y mo nda sala makambo etaka ngate mona est-ce que ba master bele bazano mona bango te na actualité bena makasi ba yemba nde ba misala musicien atate o mona te na mamu toujours les cas tu regrettes quoi il y a makasi pas bien affilé regret dans les années na regretta nde ko sa pembe na ye na okese na ye na lexa ta makasi elo bena regretta ngwana fallait pas fana sa makambo susu na lexa c'est-à-dire Alexa temps belé temps na regretta fort a dit to beta musique mo bilo ba aventure baba master lo biso makambo ya sala ngapi na sala ngo bientôt là voilà geye na fana sarba na banga elo te ki banga rien pona mo bali na futa parler na nganga moko na lesa ba na nganga moko na ministère responsable bon ya mo na tala esco parcours na bino na ko beta musique à sentiment ba do mo na ngaka ko so baka na nzela musicien so ande parler kuna baliete bana kuna classe na ba bandite on a ba aventure on point c'est comme mois de décembre ça dit ça moi ba loso no pesi ba musicien yo moni on le vie ngwana ba loso mais quand même vous aurez ba loso ba loso to boya te ba loso wana zo musana ngam te pesa moko oui na sac à madeso sac à loso ndeti ngana zongo na ba tour al bosso na zo ka 4 sac to kabo de personnes ya mi balé to na zo ne sac moko oui na ba soso na 3 soso oyo gasikne na ko somba ngo ma moleka na musique na bicho mo sala donc mabe musique ya Congo faux parce que neni bondo regarder toujours ba maloba que non te voilà beaux arabiens et tout kasi olobaka bongo po bozara na tango na kati olobaka bongo tango lobela bato ngam na sombela ba ministère baka mais eza mutu moko pe azala na mutu acha balala na sombela ba ministère baka azali non mais baka eza bien film non bakusa papa bakusa oti na sai 4 ans bazali ba sombela ba ministère ka na otanga na kombo na ete azali mamu ba yebiso ba yeba contre attaque na otanga kombo Joan kwa ça peut bien na ngape ya parler na bandana ya pasarba une personne à musique oui bien affilé rien on a biso pembe kolanda te pembe pena ngwana nga pandi 4 ans na yebi ndako wana bien mto laksanga ngwate do bien affilé na bon soma la musique carte rien muta somba ngazali kolanda makambo wana te mona wana balukuta wana bakosa bino ba filmer biso ba pia mbongo ba momzo yango ba $10 ba $15 ko to ko comprendre que John doit filmer biso bo pour ça ba bezi na ba mbongo ne kota na internet ko ta ba filmer ko $20 $10 tango ke na ndako bo ba to mona ba futa bino ah yama tikaka to vona faut écouter là mwana mwasazala mokuse domola ye wane taliye mwana mwasazala mokuse domola ye wane taliye biso tozolanda kaka na nsima ebaluki ekweyi ebaluki ekweyi alefanda nango iyo vola hydraulique tan wana hydraulique quoi nini bina fila kosa bino déjà so kosa biso kokosa kana makambo mbongo nde alumia biso ke na benga bino mafuta yango na kosi ya parce que yango na parce que la cabine déjà le roman o akokisa te alaka ba Michel album après album ne o ezali album ba mission biso to za banzembo ndaloba mais nda yo changer nda sala album ne o détermination ezali bon o ya kosa pe na mingi yango devant Fabregas pour traiter bien affilé de nani par rapport à Marambo Teleka ignorant
Ignorant. Devant Patrick Beckham, au traité bien affilié de l'année. Parce que Patrick Beckham, à mon avis, pas à peine à été. So selon la CPLA na Patrick, à leader, à leader bon. La CPLA a calme. Bon, il y a un exemple, il faut y aller à ce que bon. Est-ce que l'autre est bien ignorant dans le bibi na filaza ignorant? T'es ignorant, t'es la vérité. Est-ce que nous avons manqué de respect? Ignorant, t'es dans le bandé vérité ou on a mon arapanai. Vous avez la vérité. Vérité à ma casse, à ma casse. Parce que Marambo Gozoloba, Dropenza Zoloba contre Marambo Zoloba. Bino Bobaner qui n'est pas bien affilé, Bogolala, Bogolia, Andakunae, à héberger Bino. Papa, na ba ku voyage moto kenda boy, tolia lo so pembe, tolia on pe na maboko. Moi ba pia biso ba luto ya te pa na ba ndutu moi bi meate. Pardon? Tolia lo so pembe, to ta voyage mo na ba. Tolia lo so pembe. Pe tolia on na maboko, ba boya o pia biso ba lutu. Wana so na kosi. Kolanda ba via na te wana ba lexa air ba vi mo ba lekana. On prend. Na age na e makambo sala yango. Pas bien affilé, ba boya o pe se ba lutu pour bolia. Yazala vizana on a si ça ya dopé en otanga ya dopé fais gaffe vieux respecter ba respecter on a yebi bien na yebi pe place au lalaka ana responsable je vis chez moi to ande monter yo la na lipanga bina fili na libanda place pena na ba tcha ba photo na vie fais gaffe ko ya tena makamba lukuta poso yena makamba lukuta to bimisa makambo ezebele omsuto obomba kitoko Olga Tunda bambote na Nick Sheta pembe na pembe. Pourquoi le bien na kanda? Pour viana nga kosa makambote. Ba viana ku temps leki na ba bandi carrière ya bando ignorant. Ye pena ozonga ne pas maye sauter mais lelo akoma oluka bima pena sima ba complexe ba vie. Ya mi sente ya yembate muko msuku viana wela mbongo nanga na podium. Oh. Nzamba di kolo na conseil moto beta na na bossa nte mo likolo kuna banani de après te obamba bambunga na simba mbongo vie pa tche di boko to oya tina longo lo petit ça to kabola vie tika ba jewana to yebi bien letinga na yebi bien so la bien ba so la no bien ma porta makambo belé na orchestre la bino non makambo za ma bebele po orchestre anda po kami te omona ngo epanzana kanga makambo na ebiso ndi na fandi awa epanzana baya bana bakande belé bazana bana bakanda ba vina bango ba progresser te on peut pour mise ba pesa ki makambo tango pistonner moto on comprend yango ne c'est pas bango ba pistonner bango parce que yo point nous pistonner ba douter on peut yo fanda ka ignorer ba tiens na fana brigade sar baton on fana sar ba belé bazalati 6 konzila na Paris quoi. Bele bazala te nok. Bazala te ngato na boka na ba 2013 wana ndinga mabete bi défilé ba yeba été 2013 wana. Papsa batant to boki générer na biso les enfants d'abord ba yebi été. Autant to ça boulot pa na on ka te ko bando diminuer biso kitsa ka biso. E mon ba podium ko kitsa ba massa ko kitsa ba podium. Yo no ba poani ba jara ba comportement emsu na mona emsu na ba te so ba sala ka yango place ya uta yango sala yango pe biso c'est pas bien na mambo ozo mona ozo remarquer pas bien affilé. Ça t'arrive aussi de dire que non, il n'était pas bien éduqué musicalement? Oui Mandeni t'es intimité ce qu'on pas faire bro on est na mona maestro pour moi ça n'a végétal auto kotara kaming ta oyoki makambo asali te kuna abwaki fort c'est dansé c'est dansé mama oh na lola kuite kozala te kuna na lola mwike masa a défoulé par rapport à bwakaka c'est que ya opesa makambo o nga mona pa maestro yango parce que sona biki na ville nova éducation exacte ma bepo kuna na yebi ba villageois ba respect pour son monde Patrick Beckham respect za nango il a fait que respect village ba za bongo pour son monde peut faire bon respect pesa awera son koko na biso o mona ya est-ce qu'on habite soki
problème nini aye parce que faut te revoir mon pena pour éducation monsieur uta na palais monsieur chic donc on prend pas sens wana ya est-ce qu'on habite on faut tala on ce qu'on a place à mi bali un jour pour aux la fière au bakabine faire ça papa nao non nga père na nga sarba mutabimisa mo mutu abimisa na ala cho casque mutali boso ye wana ba considérer gaé jamais na oleka na TV bomu na cracher na ipsa oh sarba tibo non nga sarba fanda rapena na ba émission ni nene pe wa bande kono na ipte so na kotanga kombo sans problème ouais pas ya papi mboma mafandi ba solo nga ba tune pe mwana nino bimisa na animation bifundi ye moko pe ndeko nanga bina file alobango na mission mo abi ndeti fundi na tala e pa brigade na tala ye atalanga c'est lo bien ye moko da ebisa ka zaka fan nanga siko tala leader albi ka zaka fan nanga siko mutango za fan na ye pa na yo yo spesa biso ka makambo to mona ona bokese msupa fa bo mona ticket ba ya ba générique moko ya bozwa yo saka fox na yo so chama kamuna oba pantacle no kayo so biso kuna to si chance te biso kuna ko boka za kaka obo na studio bango viene wana time kombo wana so dropper wana ye bando filmer ye makasi musana ya zwa ya ngwana parce que ba komona ba jemo bango mbale so misa ye mba filmer est-ce que tanga ye mbana filmer ka on peut tona ba vidéo musuku na ba mise baza awa kuna mais ba vidéo on débat comme panza ba vidéo ba mission de ba osala so ye mbombe za osa mo ba lakin mo ba nini kaya mission mo ba so ba panza on déjà parce que mission na tanga mo na da vidéo na bonga c'est azane sengo na bino ya mo mkolo mekaka ta poto mo lukuta so azongi ye mo kote bukata mo sapa suka o mo te ba vidéo be mso mo zonga bango mo pe na azongi ye moko ah là tu parles de qui ebele na bimbo ko mo na dina ko tangelo ba kombo mena pembe na otanga te yo mo yebi bango te na pembe nde fo otanga o leti déplique azongi ye moko kumumbanda azonga ye moko na pe masana nga clara ya kizara kuma kima ko mo luko taliwa nganga lite na bosa ete ani ano danzila wa mbote na kotoza na Luanda na boa pe mo mabango ça ta bien edi eli papa social graveli mavinga saint sala million mt ripol mo sinzambe makambo luko aussi sango le manager DJ Playboy olo ba defik bo TV oh aza frère ande kona lobi tozane kuna nani ngana na numérica oh pas tozane na frère tena bina ndenge mabete tena ndenge mabete ndenge pembe yo bipembe tazongi ye mo na ndenge mabete mais ye mo abi ambitionné mso atiki ba ya po anini depuis ka ne muté malamu abike na tiki ba ya mso bazwa kanda ba leader bon pe bazwa soutien ba kongwazo pena ba ya na tika bango kuna ba massa na ba beta kuna massa na fa le koto azali a detaka pas de plus camarade nanga to sola na bisinga te ya to tika libo po na ba makama mikanda mais après za ya po to sisa ba clip relaxa que depuis ndatindi atiki bango ceux qui bina filé azaki fruit eraza fruit mapela ceux bina filé azaki fruit mapela angaza mapela oh. Yannick Fundi oh tabela musique ça son foko mais il fallait peut-être que tu pas maestro te nga mo sko makambuta bien banda na longwe na osanti mupepe mo bien moi makamso yaka olongwe mo osanti ko mupepe bien au sali orchestre un moto oui nga sali orchestre te mais nga continue na monde ba afrobeat do mona ba gali ba gezma wete ba inosbi mboka na bango ba jeune courageux fabulous ba mona sko ba pia nga ba sentiment musique ba jeune wana leti ba fabulous wana bima ne pas mututé on peut monter c'est moi lobi bina filia soma ba camion na nchini monter na nchini kuna na nani voilà to komina suka quelques dédicaces pour que tu clôturer émission et tout merci beaucoup ndeko na ngai na moni kaka awa bato on peut baser belé Jenny de Baki Jordan Massaro boss Tango Kuku na bo Saint-Denis la reine Patrick Elibani numéro de Bouta Gabriel Bouta Arnaud de Bouta Blessing
famille Bouta Mobimba. Dieu merci Paka le fondateur, il y a un robot sanoté. La Bossante MT Ripoll, Olga Tunda, Maman Banebele, Cynthia Mignon, la star internationale, Natacha Gola, Annie, Anon Danzila, la Bossante Massananga, DJ Samouraï de Paris, Bercy Congolo, 6 Konzila, Olga Tunda, Deborah Ngiaba, Bambote na Koto Zali, Talarayo. Voilà, très chers internautes, c'était là Yannick Fundi. Alors, quant à moi, j'ai dit un grand merci à Yaouli Moucheni, le Code Mondial, le Pakebo. Merci beaucoup pour le soutien. Sam Kunku, les nécessaires Nambatan, Maître Tigre Makan, le grand Mukomboso, le Poutine depuis Paris. Mama Fatou Ilunga, la reine sociale, je te salue. Nikita Mav, Maving en tout cas. Big up à toi derrière la caméra. Imak Makengo, Gel Binta la patrona. Dadi Panzou, le chauffeur patron. Mais aussi Linda Kunku, j'ai été sali. Bonheur Mambou. Big up à toi. Et sans oublier Hermeline Binta, Clarisse Binta. Quant à moi, je vous dis une fois de plus encore, bye chez vous. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Engalima à Kinshasa. À en croire Ado Youé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes Congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui est en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. Mais c'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la Jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.